Saratola. Test ya ADN. Ozosenga na nani? Ata biso basi, moi soto tromper mobile na ye. Na moi si c'est ça que contraire, Mike Yoka. Na moi si ça que contraire, moi ça comme un gentil à Kindoki. Oh. Soko moni moi si na yo. Amati c'est le gentil makas. Ala melo ni amazamba lambakate. C'est fini. Auto beta blora musika parce que moi ça comme un gentil moko na ebisi yo. Après, on va sauter le quoi à moi, bébé, tu fais quoi? Bébé, t'as la bongo, bébé. Et pour tes arbres, petite naïté. Bébé, pourquoi agitation, mon robot, Ninyango. C'est pour ceux qui, Azam, parce que moi, comme moi, si, ni ben ni ça attention, moi, ça a promotion à tromper mon bail. Parce que, bah, na gentil, on est couvrir, yo. Osa soubou. Donc, gentiment, il y a culpabilité. Il y a culpabilité. Yo monta mon chose araboité. Et comme alinga simba merci maman paradis. Et bébé, olingi na c'est lonigno. Et ba masolo mo comme betelo yo mozo mon na ba maso. Oyebite na nkutute na kutene. Otal bina ke mo chose ara trop dialogue té. Mais du coup, afongwami. C'est Ato sa olikama. Yaya. Ata sera solo na ex na téléphone. O kotika na chambre, moni moi ça zo solo là. O tiki o tuneka nani. Teza mutute, bébé sa mutute, eza yaya. Zonga, vanda. Vanda ko zimele, o kangae. Imba. Biso to na ba gentil basi. Au moins to molinga to so swe na yo. O comprendre que moi ça ko ngani ko makolo. Asala angote. Akato manzaka. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien, alingis quoi soit soin complet. Bon tout ça maman kalat. A trompé papa melambele nyamazamba nkoba na musaka. Mutuma ko na zote kabiso. Yaya. Ba papa ba maman kala bazaki a trompé papa le na olambele nkoba na ngai. Yo mo pezo koti bébé lubo na lambi madame yemo a lambi. As-tu le peut faire à masanga? Bébé ça va? Journée passée bien. Yo mo zo comprendre te. On l'a battu le koti cuisine, c'est plus le canal lambelo. Aujourd'hui Kana kanza na leki na wote. Nzokana mwasa petit fali. Teste wana. Basenga ango kaka. Na mobali ye moko. Donc, ide wana mobali moko te batinda kaye ata mwasi na sali adultère ata bakangi bango na mbeto mobali moko te batinda kaye asalisa bana na ye teste ya ADN po yeba po mwasi wana bakangi ye na mbeto na mobali te. Mais Saratola, modèle obimisa ba muscle. Ngaka nsa kozolo bana leki na wote. Basi a poto bobi ma biso na erreur. Le kola bomba mabali na bango déjà kufa, ba mabali na bango déjà ils a tantôt plutôt ba bomaka mibali, ba tlina mibali poison, baza na posa pe génération zoya na sima na bango bazala na même comportement. Non ma chérie. Mobali linga valeur. Mobali alinga pisa que moi ça tombolé, moi ça tine bisika mobo ya traité le cola roi, a traité le cola perle rare. Oui, les hommes aiment le respect. Si tu respectes ton mari, tu es soumise à ton mari. Ma kamsus ma mariage, bossa la ngopo basi boza ba impoli. Mi bal babé tabi no popoza ba impoli. Mi bal babé ngana mi no popoza ba impoli. Vous savez pas parler avec les hommes. Vous ne savez pas. Soyez douce, soyez tolérante, soyez patiente, ayez le sens de la conversation. Le corps bassi à poto. Toujours agité. Toujours agité. Elles ne savent pas parler avec les hommes. Elles ne savent pas dialoguer. Elles ne savent pas que non. Ah oui, t'as dit, est-ce que je peux? Ah papa, s'il te plaît. Ah mon cher.
boyebi ko cajole te abuba ke non oh bana 20 ans bana 19 ans bana 22 ans baza makambo boya sikoyo différence puis on va 50 ans on va 60 ans on va 30 ans ba 40 pour 20 sikoyo ba 20 ba pesa bino sikoyo leçon d'amour sonit propre atakutoleki na yo okolobele te yaka mbango na lobelo na detail die kope azala wana nano boboti te yangoko moto akosa ote biso nyonso tu todesinaka mibali na bapapier torevaka mibali ya batablete chokola me ntango totalika ata ndenge ekendele lobi te tozwa bapapier wana tokata tozwa bango base présenta deva biso tokomisa bango loka bapapier wana na mutu ata aza libomo monene mpo na nga aza tablette au chocolat yo ti lelo oza kaka à la recherche d'un homme aux tablettes au chocolat yaya il faut livrer la marchandise il est temps pour toi moto akosa o te ka o azoya wana komisi bongo ata na mutu ata na vie réalité ata na mutu bote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko testa ADN même na basala yango bisalela te avo sala yango awa na poto fo juge autorisé loba okende na bapays mosusu oyoyo bato basala yango na privé na ndenga mayele me alikambo ya juge. Pourquoi? Parce que eza grave. Gravité po bana wana bakobima ya papa wana te. Eya grave parce que majorité ya basi mosusu bazwa zemi ya mibali mosusu bamisusu bakana te azwa zemi ya mobali mosusu. Ezalaki aventure to akweyaki moto nyonso akweyaka bato bakweyaka kaka te na lisumu ya kofinga mama bokilo to semeki okokweya mpe na lisumu olali na voisin to na patron na mosala to na collègue na mosala mbala moko voire même na tata mobali. Alors mwana bimi ya mobali te sikoyo yo so bateste wana basalela yango bisalela me baproblème mosusu elinga kozala te mpo bana wana baza ya papa wana te elinga kozala mpo ye moko mobali ntango amoni bisika zemi eutaki na modele ekotelaki akoprefere
il fallait tosala na biso test ADN te. Po mwana atasa biologiquement yanga te, me nga nayebi mwana nga, mwana yebi ngai papa. Na modele mosusu nde soki ekoti esengaka bokabwana kaka. Modele ya joueur na biso ya Nigerien, mwasi na boti bana misato na Pasteur. Wana kutu otuna te po eza accidenté. Eza vi mobimba. Wana posa ya explication te. Mwasi na bana bakende. Au revoir. Bongo sikoyo Saratola. Akotuna teste ya ADN. Même nga na sali bémission. Contre mwasi Petit Fally, soka salaki makambo wana ya solo. Soka salaki te, bémission na sali na bwaki yango na mai. Soka salaki makambo yango, tango baza na couple, alors, ba émission na ngai ya na valeur. Soki avant bakoma na couple na Petit Fally, eza le passé wana na valeur te. Mais makamba ADN na kooloba te. Na kooloba jamais. E bongo sikoyo. Soki Petit Fally. Toko mona komata succès. Sans kosimba kisi. Mais e bongo sikoyo. Soka simbaki. Tango akomi na Kinshasa. Apesi mokongo. Atiki mwasi nazwa mokumba pa mosusu. Boyebi teke tobebisi cop ya Petit Fally. Po makambo wana pe esalama na vie réelle. Nayebi papa moko abota 9 bana. Tous les 9 bana ya yete. Ye moko ayebaki abotaka te. Dès le début abala mwasi na ye bayoka na bongo. Mwasi de fois ke nezwaka zemi pa mosusu bakoma na bana ye abotaka te. Kobota wana bota bando bota te. Yango mbongo babando vivre. Papa wana asala te ti akufa. Tango nakoloba papa nga na mona ye na miso boye. To banda koyoka epuis na mona bisika sala te. Banda na botama ti mokolo na yoka akufa atika biso. Na mona pe bakopa sala te. Na mona pe boutique asala te. Mais de azaka na mbongo tout le temps. Donc, apiakaka mokongo na ye eseli. Mabota 9 bana. Bana ngo pe bana. Bana ngo pe 8 ya basi ya mobali moko kaka mwana suka. Alors papa wana testa ADN agwa ndima te. Poye moko na munogone atikala oloba te. Mwasi pe atikala oloba te. Bakabwanaki pe na mwasi. Mwasi akei na bana mosusu babalaki. Mwana oya mobali amona suka ya tikalaki na papa. Bana basi bakende na mama. Batu bakoma koloba moko soki nganga ateka plan soki nani nayebi te. Mais papa wana loba te, mama wana loba te. Bana wana pe batalaka papa babengaki ka papa. Bayokaka pe makambo wana ke papa na bango ateka mokongo. Yango asalaka te kaka mbongo ebimelaka ye.
Alors na famille wana tina mukwalelo papa wana kufa mama wana kufa bana pesi babota bano babota lelo pe babota mwana suka kuta mobali lelo aza na 60 ans bana ya bota bakoma deya na 40 ans po mwana suka mobali asentaki basi 5 tango na kokisi 20 te donc aza na bana 5 baleka 40 ans bana wana pe boyesi babota susu bana pe baleka ba 20 ans to bakokisi 20 ans elobama te papa wana na koloba aza papa ya famille na biso ya famille na biso nga moko na wana okende kuna yango Sarah Tola akokolobela ADN te ADN eza bongo eza pe na basi mosusu baza en couple na mobali bango mibale baza na nyama basi mosusu babotaka ide moko aveugle alobi te tika nazwa zemi na moto azanga nyama po mwana abima bien asanfute apese moto bato nyama azwa zemi po mwana abima bien nzoka mwana kobima kaka bien ata mobali ne oyo aza na nyama atie ezemi mwana kobima kaka sa nyama me basi mosusu basalango bongo sikoyo soki mwasi yango asali par accident a continuation te oyo ezokontinue eyalika mosusu asali yango mbala moko mpo zemi ekota zemi mpe ekoti mbala moko soki akontinue eya vi na ye ata aza na nyama azali mafu ezwi donc bateste ADN wana fo okebaka nango eyali bien eya nécessaire to d'abord nga mpe nayalaka pour yango me nakokotinda motu te mwana mobali kende kosalisa bana na yo teste ya ADN nakokosala yango te modele Sarah Tola asali te wana décision eutaka pa mobali ye moko epuis soko oyebi ndeko mobali aye kosolola na yo alobi ngai nasala test ya ADN mpo na bana na nga atuka eloko ya liboso pekisa ye loba na ye atikane kaka atika kaka tuna ye soko alingaka bana yango te soki alobi alingaka bango alors atika donc tolie koopesa kaka tika ata mwasi na ye omoni a mobulu ata okanga bango na mobali baolia na mbanga soki ndeko mobali ayepa na yo ata yo ayepa na yo te yo yebike azokende sala teste ya ADN mpo na bana na ye toli ya liboso okoloba na ye atika oyoki ke azokende sala teste ya ADN mpo na bana na ye atika ata baza ya ye azomona baza ya ye te atika esili me Sarah Tola avandeli teste ADN nga nakanisaki Diego asente to mwana na mobali asente na États-Unis ata kutu mwana na asente akokoza makambo wana te mwana moko akozwa décision ata petit frère soki Diego asente
wana akokoloba na ye bakesa test mpo ya mobali na ye babalana ata babala ye na $120 me eyakaka libala eyali mbongo oyo Diego akokaki kobimisa mpo abala ye me na makambo ya Petit Fally akosepela na bebe na ye okeloba na ye testa ADN bandeko te. Tout d'abord Petit Fally asala émission alobi ba image oyo ebimi eza ekala donc eya le passé. Mwasi ya Petit Fally aza sans tâche asali mabe moko te adekone te atindi ba image yango sikoyo te. Eza kaka mobali moko ya jaloux mutu atindi yango akaboli yango. Soki eza mobali moko ya jaloux te mpo ntango mosusu ekozala mpe mwana mobali wana te. Bobosana te. Mwasi ya Petit Fally asalaki émission atetaki bakamaradi na ye balingaki te baza na makambo mabe ebele alobaki na bakamaradi oyo bavanda ndako moko bazala bango misato. Bakamaradi wana c'est possible pe babanda kosimba na batelefone ntango mosusu soki image wana ezalaki pa ya mwasi ya Petit Fally akokoyiba ngo ekomi pa na ye eza kaka fina bluetooth ba image eke pa na ye eya nango facile. So epeyaki na ordinateur ndenge moko asantango ekei na facilité tout. Alors ntango mosusu babombango donc ekozala na mutu mosusu mutu apanzi yango eya mobali wana te mpo tokendeke mingi na ba ex wana yaka makanisi na biso me na betidi nga nasala ba ex bapanzaka mpenza te. Loba ozana oaki na mobali bokabwani siko ozalaki na makangu mosusu makangu wana ya banda komona kaka mobali na yo ntango bokabwani akomomona olingana nyonso motu mosusu alors epi ekanda akanisi banda komone aleki mokili mobima na kitoko yango boyi propre mobali na yo okoseli makambo osali baje ebele amono na mobali mosusu alors ba ex makangu nde basakanaka te bango nde babwakaka ba image ata na elongi na ezomonana abwaki kaka bato batala kaka to mpe mwasi ex makangu aboyi ye ntango ya boyi mobali na ye alors ye mpe abwaki yango mpo bamona mpe moto wana azala makangu na ye me fo kokebaka na bato tokalifiaka baza bainosa mowei. Talanga papa robo naza koyeba jamais me bato bayebake ngai nazaka na internet mutakala na osala amour na kati elongi mpo na nini bamoni ex moko boye bamoni na chambre ex wana bayebi yango mpe bien bamoni badra ya mbetu na bacoussin na baarmoire biloko tu complet ndenge ezalaka na chambre wana bamoni mpe ex na nzoto na ye elongi bamoni te mbala moko balobi oyo alali eza ngai
bapanza sango bapanza sango bapanza sango Gana yebaka te grâce ya mwana mwasi moko azwaki courage alobi na nga motakala na nga mpe tambulaka na internet nga nakanisi yango je maseki nabeta kara sikoyo mwana mobali moko aza koya awa ye nde abanda kolinga nga natala image me mosusu lisusu ya ex wana ye mpe abanda kokanisa wana ngai kasi image mosusu amonaki ayebaki eza nga te na propre ndako na nga alakisa nga site internet ya mitakala wana na propre ndako na nga apona video aloba zwa wana tala wana ya yo te ngabi oyo ekozala nga ndenge oyo na mwasi ya boye mpo foto wana ebimaki mpe different modele ya ex wana te na moto yango azalaki eza nga te alors après quelques années nakanisi ko makambo te moto liboso ayebisaki nga mwana mobali wana mwana mwasi oyo asukaki koyebisa nga na nsima ke motakala na nga etambulaka na internet sikoyo azalaka 300 km ya mwana mobali wana alors un jour na 2020 ntango baopere nga nazongi nakoti page wana internet mpo toalaki na confinement namoni video yango nabandi otala yango bien ntango natali boye namoni badra ya mbetu nde bashanza me baarmoire ezali yango na armoire moko nasombelaki ex wana bala moko na comprendre na mbo mwana mobali oyo ya bana okanisa oyo sikoyo nga oyo wana kuna mosusu mobali mosusu ayebi ye mpe kaka natali nalobi ai donc baane oyo to bato bayebiki ngai naka motakala na kati mpo na nini bayebai parce que ex wana bakolai na ngai bomoni do bakolai na ngai yango bakanisa ebongo donc chaque ex oyo bakokolai na mutu donc soki motakala na ebimi bakotya mutu wana ata aza kopini na yo so bakola yo na ye motakala ebimi bakotya yo kope na ye mpo bamonaka mosusu te bakoki pepe oyo aye sikoyo te bakoki pepe oyo aleka avant te bakoki pe oyo azali kole na ye wana nde eza problème mpo ngai na ba ex mosusu na bimane abala pe me bakolaki na ngai na bakopine mosusu nakoma ta mpa na bango te bakola ye na ngai o abala kopine nani oyo ya robo kopine ya robo mpe ozala na feti wana mobali na ye bakola ye na nga donc eya une sorte ya maladi bon nayebi te soki nini nalongoli maladi na retire mpo bato wana mpe bakotala bakoloba nabengi bango bato ya maladi eya maladi te ok eya normal bandeko eza reele ya bongo eya bongo tomata likolo tokita na se eza bongo na kopine na nga na fiança ye mpe nalinga na bala ye me ti lelo na famille na biso babengaki bokilo abala abota bana mpe bakola babengaki bokilo ye moko ayebisaki nga tosololaka kaka kuti semaine oyo eleki tosololaki babengaki bokilo okoloka te
Bon, et à colloquer na retirer les choses. Ba otalanga. Oh. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.